Baindo totelema et c'est mon pesa ici sur yamba sur banda ko na bino et pas wona bozo bi penza ebele bozo ko sepela émission fait conscience bandi émission esungaka moto moyindo ami yeba émission sala ke mayonyo so ba pimela moto moyindo ba kende ko kundola na tina ko ayeba yango de yango embani mokolo mwa lelo to kolobela actualité ya mboka Congo lelo to so mona ke ba politicien désordre total ba oyo ba lobi ah ba oyo ba ki lobi b et comme le système ya wenge ndenge salaki bande ko ejibe so ba lobaki buina tongo bande ko wera na poko ba ke ba ya noli to komi ko vivre na kati ya politique ya mboka na biso to ko solo na yango to ko solo pe so phénomène ndenge ah biloko zo mata se ko mata et pas wana ba to so ba yebeka kake les dollars la majorité du peuple congolais yebeka dollars ça la créé président Kabila mutabane ko matisa yango le président Kabila qui une année déjà yango dollar so ko baka na ko mata siko to lo ba pe nini président chilo mutamata yango to ko solo yango ba resusa kanini sela ka biloko ne mata to ko solo pe lisusu na kati ya mboka la biso Congo ko landelela basali ya nzambe oyo lelo makameso leka na beni bitumba na beni ndenge zo solo awa bande ko bazo ko bana ko kufa mais na be église zo mona ke témoignage ke ndenge nzamba zali ko salela biloko na nyonso ko solo yango lelo to sa biso moko te to sa moko pe ndeko na biso o mokolo na mokolo to so ko ba masolo azo sungaka bino ebele ya bandeko o bozona na ke miso ba inde to telema na nzela na bango na boyebi o bazwa ki pene mokonzi ya bangunza fumukusu ke mzala pana na ngola lelo to solo na shisu na ndeko ndombele botale mbote na biso mbote ndeko tambi mbote pena bandeko yonso boji bongo libaku ya kolanda biso mokolo malelo ndeko ndombele to ko bandelela pena lisolo na biso na esika ya masolo ya beni lelo na beni to monaki mopepe na pene silaki moi presque un mois nanda mopepe on silaki lobi l'équipe population revendiquée qui départ ya MONUSCO mais to monaki na décembre sous bagana ba renouveler sous une année ya MONUSCO mopepe na meke mo kolala lelo ndi to solo awawa mopepe wana elamuki makasi tuerie ezongi na kasi ya beni kasi eloko penanga na interpellé eloko penanga salinga passe ndeko ndombele senga na tuno mutu na wana awa na kati ya Kinshasa tongo midi poko atozomona ona ba télévision ba pasteur bazoleka na bandimi na bango miracle o Yesu azali ko sala pona mboka na biso Congo mais ozomona na est mukolo na mukolo batu bali ko kufa ndeko ndombele tango yopoza mopanzisa ngolokola na tango ozovana bena na TV ozotala ba information ndenge bandeko na beni bazokufa ozomona ba témoignage ndenge zoleka bozembela ngo ndenge nini ndeko ndombele malobe pa na bino ndeko tambi esala kapasi bolobi ejoi un mois silence kimi ekotaki na beni biso tokoloba kimi ekotaki te mais média nde a négligé information ya beni po ya bango ifalaki ba fêter Noël po ya bango bato ifalaki ba fêter Nouvel An alors ko diffuser à jour information ya beni et ko boma ba fête wana bandimi ko sacrifier bandeko ya beni mpo bato fo ba fêter Noël po bato fo ba fêter Nouvel An oyebi ezali ko sala pasi tolobaki yango awa tosalaka ba grand plateau na bino na ndeko ngeleka na ndeko pero tolobaki yango tolobi peuple nda fandaki na MONUSCO peuple nda lembaki aussi longtemps présence à MONUSCO kozala na beni bakotikalaka kozala kimia te ata na seconde te esika nini mboka nini MONUSCO azala to oni azala et que bato wana mboka wana bafanda kimia to demontraki awa bamboka yonso yeba bimisa bango bamboka yonso yeba bengana bango ndesima bamboka wana ezwa kimia mais bino botiaki tembe bo renouveler na MONUSCO bo moni te ke bandi ko renouveler na MONUSCO c'est ko renouveler ba massacre ko renouveler na MONUSCO c'est ko renouveler ba tuerie ingeta ba renouveler ki na MONUSCO na décembre mais au moni te ke ba renouveler na massacre makambo ozolo bana ndeko tobele lo ba makate batu ba yebi ke MONUSCO za proche ya population so sunga population ba makambo te ozolo ba ke ko renouveler na MONUSCO ko bina langage ndeko Justin Bitakwira ba ndeko lo ba ke so ke komika esika ba kenene makambo ko boma mapenda ne ya ka makasi po ba renouveler ka ba bongo bino bokanisi kaka Justin Bitakwira nde moto ayebi yango
te ba politicien bele ba ibiango ba koloba yango te par rapport à ba positionnement politique au moins ki te bandeko ya IDPS soko ba sepela ki mingi na Monisco bazaki koloba yango bazaki plus na posa ko sécuriser pouvoir ya président Félix et non ko sécuriser mobimba ya peuple congolais. Président Kabila lobaki yango na siège na bango heboya ko twa bato na bino mbula basali na mboka na ngai plus ou moins 18 ans bilan na bango est négatif et beaucoup sanaté que président Kabila président sortant et wana utilisaki moi diplomatie akokaki te ko blesser bango pa zaki na mabele na bango zaki na rancune makasi na bango makokai koloba boya kolongola fulu ya Monisco epai na ngai soki ezalaki kotia diplomatie te mais tolobi bato bazala bana ya mayele ezala te baza kolakisa yo sanza yo ze kotala mosapi te batala parcours ya ONU na bamboka yonso ya Afrique apporta eloko esika nini bango batia kimia bakuti bango na ba tenue militaire ya FARDC na biso elobami peuple atelemi alobi Monisco moto armaka ba ADF na Monisco moto protégeaka bango bakei kokuta ba élément ya ADF pa na bango mikoleleki ba masque basali eloko moko babimisi soko 8 personnes moko ba capturaki po ya koloba na itando ingeta bato batindaka biso bazali kuna na gouvernement central biloko wana ese ba montage ya bo mwana ya salité bakosala ngo lisulu lelo te tango nango eseleka mais tolobi na bandeko ba politicien soko boze mokonzi po bakonza mibali oze mokambi po bakambe mibali tolobaki awa bakomaka dirigeant te pour se faire valoir te soki ezeli kabo tata kelili kona satiaki na kati na yo mokomi mokonzi po bakonza mibali bolamu na yo ntina na yo kondimama na yo ezeli na bato yo ze kokamba mais ce que ba politicien bazeli kokanisa ke bakufaka tolandi soko na butu ya mercredi na jeudi plus de 30 morts, soko 36 morts. Na tongo akutu RFI azo confirmer que ba komi 60 morts. Ingeta. Kona yamba ona mokolo mwalo na plateau. Ingeta. Bango pe TV5 ba balancer élément. Ya elenge mwasi soko bandeko ya Rogi ba kotira biso ata ba licence on poto tambola kina. Ndenge nini ba kati bato. Mais tolo bato tuna na ino. Biloko wana babare ya République démocratique ya Congo. Pour organiser ta deuil national pour conscientiser batou, il faut combien de temps? Il faut combien de morts? Il faut na mokoloba boma 2000 morts. Pour tout ça la deuil national? Si on a kosala ngweza l'état to basali ya nzambe opel lelo bazana bato bazokamba bazana kati ya population wana pour lelo tozo yibate le rôle de l'état je jouer na kati ya makambo wana rôle ni pe basala nzambe pe bazo jouer na kati ya makambo wana Kinshasa lelo komona phénomène miracle tondi na église nyonso nzambe azo sala azo pambola mais soko ki na est ya Congo ozomona ke mukolo makile zo sopana netambi banzila wana mibale peuple balandi bazala mayele basusu lobi balaki parmi ba conseiller ya président sortant Kabila lelo bakomi ko benga Rwandais lelo babalukeli mandoki po bakomo luka lisusu ba benda bango parmi ba conseiller ya président Félix Tshisekedi qui dit que église est compatisaka te na malheur ya bandimi na ye po biso to kolika soko église ezaki ko compatir na malheur ya bandimi mais lelo biso nyonso tolingaki to telema tolobi trop c'est trop nzoto nini ekokezala na esengo soko mosapi nango ezali kotungisama na sikama babar eze plein bamusicien baconcert ba $50 nazali komona yango e bapublicité ezali koleka c'est Valentin pe yango yawa bazali koprépare yango namoni déjà baautorité soko ministre ya genre famille esi abandi kolobela le 8 mars journée de la femme ndenge bakolata baluka kosalisa maputa au moment où na beni basi nde bazali soko à 90% victimes. Mais tant que bango basi baluka ka bapesa bango valeur. Po nini te bakoki ba sangena po baloba po ya bolamu ya mwasi wana ya beni. Donc le 8 mars peut le roi peut ko neto kopi pe ici quand le 8 mars donc bande ko baso bazo na sona ngongo bakoki ko luka pina moyen baluka ministre ya gère famille na tina ko lobela ba makambo tali. Mais tolobi ezeko salement na miso pole ya biso yonso.
ezeko salema ndenge ba ilo poto balobaka au vu au su de tous. Maintenant nyaze koloba. Bato ba défilaka na ba débat politique. Malamu baloba Félix a dissoudre l'Assemblée. Te malamu baloba Makonda a recadrer. Mais motoni malembe to kendana ko silisa. Omoni ba positionnement politique quelque part ça dérange. Quelque part ça dérange. Bandeko ya Beni, tant que tolobaka Beni, bato mosusu bazeko kanso direze République démocratique ya Congo te. Tous les musiciens, parce que bundana nos négociations, ndenge ba kozongela ba production na mikili ya poto, awa ba concert eze, awa action ya masanga chaque jour. Bar mibe komoko soko ya lokuta soko pour ko trafiquer et yaki awa bar ko fungwama soko après 17h et kangama 21h soko 22h. Na kata kini bopeto. Mais tolobi biloko mosusu n'habité ba dirigeant ba monaka peuple eloko et salelo na bango to ba considérer ka peuple wana tango boze ko loba eloko boyebi boko tika la kosala yango te yango to lobaka kozanga conscience kozanga fumu kimbango oze lokola moto aliboma oze ko kambema na molimo na yote bayebi ke baze ko lobela kimu mbopeto ndeko tambi na sepelaka ozala journaliste à investigation le kana matadi kibala ba mama ba bongisaka fulu po batia ndunda likolo tendanga leka na nzila selemba on appelle ça sous faute ya l'état ndeko ndombele mais dans lobi tango ba lobi faute ya yo moko ngosomona ke sikana beneza salito yo tandi po tia biloko tekela bandeko no mais na lobi ba swaka mbongo la assainissement pa ya ba mama wana te omoni nazongi neloko na uti koloba tout à l'heure kozanga bofumu kimbangu eze comparable na moto aliboma molimo eze ko kamba yo eze molimo mopaya okolatela mba mokolatela mba nini okolia mokolia nini okoloba makambo nini mabulu ezea wana matadi mayo mabulu ya minene borosion ezea wana matadi mayo me batire bakanivo batiki yango mopanzi isi fimbula mibale beta ezongi na kanivo yokolobela nga bato wana basali misala wana bazeba ba conscient te be inconscient yango wana molimo ya Yesu yango wana molimo ya Mahomet yango wana molimo ya Bouddha ba religion importé na ba cerveau ya bato eze ko détruire boni bokire ba kanivo botia na ba pusu botia soko na ba grand car bokenda ko boka na ba erosion o eze ko senga ata ekunde kota na kati po meka ko sipa tembe batiki okoloba pe batoyo baze na ba kondi eze lokola mwana aze ko tambola banda sala ki songo na elamba eloko liboso bato batuna kanini yango mwana oyo azana baboti yango mwana batiki salite bo eska zena baboti motuna oyo bato ya mayele bakotuna na bamboka ya Afrika yango bamboka pese na ba dirigeant pona nini inconscience yango tolobi bato bazonga na bofumu kimbangu soko leki na selemba umena lobi soko umeli wana yeba ke o perdre soko inane na bomoi mena lobi na yo solo wana o midwei ozena poisson retardé sans oyeba ba téléspectateurs tous allons condomel vous sentir émission ba ino totelema malgré tout c'est quand même et ça la passe comme on a moto moino lenga zali ko vivre le kola kaka moto liboma na kati ya mokili yo zali na Congo central yo zali bisika ebele soko lingo rejoindre biso émission en direct benga biso na numéro ya WhatsApp 082 319 22 25 na bino ba ko so liboko na so na nzela ya radio na FM ba téléspectateurs ba numéro za affiché ndeko ndombele Kinshasa où ezali siège ya ba institution ya mboka Congo. Kinshasa où ezali image ya République démocratique du Congo. Kinshasa où ezali esika wati ba parti politique nyonso bavandameli. Lelo na kati ya Kinshasa, lelo na kati ya mboka Congo, toza na plus de 600 partis politiques. Kasi na kati ya ba parti politique wana ndeko ndombele na tema ina munoko te pona tuna mutuna oyoyo. Soki mutu za na parti ki ngani songolo pakala, akozala fanatique ya président ya parti wana. Donc asala mabe, asala malamu, asala contre mboka, asala pour mboka. Ba militaire parti na etali bango te, bango bozala kana sima na ye. Pona tuna bino mutu na pona lobi bongo ndeko ndombele. Mupepe moko lelo ye awa ya kusakana te. Ba misusu balo ba coup circuit, ba misusu balo ba ko nager. Ozomona penza ba cadre. Lelo komona guerre oza penza lelo entre IDPS na PPRD. Lobi eleki ozomona ke bandeko IDPS ba pelisa ki moto bandeko PPRD pe ba pelisi bandeko PPRD ba pelisa IDPS ba pelisi kasi lelo
mutu neza ba militant o bazana kati ya ba parti wana bazo yeba te rôle ya militant na kati ya parti politique vis-à-vis ya mboka na ye to eza kaka ke ba sentiment tribal to pe ba sentiment ba parti politique to pe eza ba avec ba kozanga koyeba to pe eza ba aveuglement moko bo lelo aveuglé bango baso ko comprendre te ni les autres kati ya mboka ni mutu na mutu lelo so défendre plus l'intérêt na des autres total na kati ya mboka ko finga na ya ba autorité eza suna ndelo te malobe pa na bino de kotombe matondo ndeko tambi militant à transmettre oyo bakotisa ye na cerveau na fandi na plateau ya ndeko tambi ndeko ndombele molobeli ya baindo bola muka na ye na plateau ya baindo totelema bemission na biso ya kalokwa ba mapasa mais na ko défendre nini na ko défendre enseignement o na joye pa ya nesongi ya nzila bato bafandi na ndako mibale misato bazeye koloba oh vraiment tel père tel fils ndenge nesongi ya nzila alobaka po ya bolamo ya bato ndenge pe mwana na ye oyo aleki azeye koloba mais pour les militants, il y a des partis politiques qui exprimer sentiment de mesure, il y a kolinga mboka. Mais il faut eutana na bakambi na bango. Soko bakambi na bango bazalaki bato bazalaki ko bundela ba intérêt égoïste. Ba conseiller nini na ba militant na bango. Ba transmettre bango bazalaki. Ba militant wana bazé bato ya positionnement, c'est-à-dire to zena problème sérieux na mboka oyo. Bato basalaka eloko bayebite eloko nini baze kosala toko bima lobi moto nyonso azaki na kopi ta lobi toko bima abimi moto moko soko lobi vérité des urnes moto lobi vérité des urnes lobi ezalaki tango papa Tshisekedi apretaki serment na ndako bato bakondanaki bato mosusu bakondanaki bato mosusu baapuyaki ide pesa apuye apuyaki il faut ça qui vient ngamo na bango ça qui leader na bango ingeta papa Tshisekedi akomi président na ndako or bango la Bible na drapeau bango bazalaki la majorité ya ba combattants ce sont des étudiants bayebi que pour la président na mboko selon constitution faut prêter serment liboso ya cour constitutionnelle mais ba apuya papa Tshisekedi po ezalaki moto na bango na avantage na bango aprêter serment na ndako liboso soko ya bato soko mwa soko tuku mwambe bazalaki wana bazalaki ba trentaine ekutu bino bobongisi na papier alobi makambo akomi président bongo lelo bakomona ngo pe mabe soko fayulu pe lelo aza komi benga président autaki pe kosala message état de la nation il fayu. Est-ce que vous comprenez embrouillement? Est-ce que guerre entre UDPS et PPRD a raison d'être? Guerre entre UDPS et PPRD, est-ce que c'est une raison d'être? Te biso tokoli ki a te. Jansen Salobaki, avant indépendance, égale après indépendance. Biso tozaki koleka manaka nesongi nzila leki na ba etando presque yonso. Aze koloba ko changer ba dirigeant yangote cause. Ko changer ba dirigeant yangote ko bongisa bamboka ya Afrika. Banda ki se alaki. Côte d'Ivoire de changer ki dirigeant. Burkina Faso changer ka dirigeant. Tako babomi Mbuta Sankara Bolimbisi bati Blaise Compaoré Bolimbisi. Mais tala ndenge ba bengani na ki Blaise Compaoré. Yaya jamais pe kuneza lele ki somo. Yaya jamais kolobate. Ngambi melelo bakomi ko senga zonga. Ezalaka kaka ndenge wana. Système ya bonne année passée kutu bien. Tango tozalaki na 2016 na décembre bato baleli. Eloko boli ezete mboko penza Kabila fa. Tango tokomi na 2017 balobi bonne année 2016 écoute ya kibi. Tokomi na 2018 bato balobi malamu kutu bonne année 2017. Ndenge moko tango tokomi na tango président Félix Tshisekedi bato balobi tango président Kabila kutu malamu. Te pour vous dire que mboka oyo soko tokotia mfumuki mbango mosika toko s'en sortir te. Ba dirigeant na biso bakokutaka cahier de charge. Oyo na cahier de charge wana oze mettre te ya mabele na yo. Oyo na cahier de charge wana oze mo quantité ya bomengo na yo. Allemagne soka zalaka premier producteur na bois nini? Mais ya yo ya forêt équatoriale. Azana zamba te. Azana zamba te, mais premier producteur à bois. Nzoka poza na bois foza na zamba. Te biso to zena problème ya kozana ba meuble na ndako. Ba milita ba yeba makambo wana ndiko ndombele. Te tokoliki ya
yango tolobi po balobi ke bazo bunda po na mboka te ba dirigeant na bango ba transmetaka bango sentiment personnel yango moni bato bakoti wana ba misombeli mapango na moins d'une année to à peine une année bazé ko tonga ba immeuble bazé ko kokate ko tala sakombe madesu ya petit peuple ya pauvre peuple et matate tikala kaka on a pas madesu wana de comment mosuni ya population te mosala yonso basala ba discours yonso basala ki pendant 2017 ti sur 2016 était 2018 et c'est là qui prend la position ma pas au pouvoir Kabila longwa bango bafanda bali donc nyos ndiko ndopele osoulever ke loko moko ba téléspectateur wala na biso ndiko moko lobi olekiango pena mwa mbangu et ça qui est très important tant on sait que papa Etienne Tshisekedi d'apporter qui serment na kati ndako na ye la majorité tout le babato nyonso bandeko nyonso bazaki na ngamu ya opposition na tango wana bamona ki yango eza logique pe eza malamu fala kendele kaka na nzela wana mais les mêmes ezaleli oyo ezalaki na 2011 na 2019 ye mpe kosalama mwana mboka mpe martin fayulu mpe na ngambo na ye mpe yepaki mpe apporter mpe serment mpe na ngambo na ye mpe akoti na kibokonzi asali mpe discours ya état de la nation mais tomoni une grande partie ya bandeko basoutenaki likanisa ya papa Etienne Tshisekedi na 2011 na 2019 babalukeli ndeko fayulu toloba nini ndeko fayulu aza na raison te kosalela yango papa Etienne Tshisekedi nde moto azalaki kaka na raison ya kosala eloko wana ndenge bandeko koloba makambo ya vérité désir naye moto aganye élection to naye papa Etienne Tshisekedi na ndeko fayulu na bango mibale bakotisi potopoto na kati ya mboka maloba epai na bino ndeko ndombele nga nalobaka ndeko tambi nzambe alaka juste soko yo sakaneli bana ya bato ya basi mingi na bomoi na yo nzambe akopesa yo mpe bana ya basi bato mpe basakanela bango mona ndenge nini ozalaki kozokisa mitema ya baboti oyo ozalaki kosakanela bana na bango ya basi idepesa lokola asepelaki na makambo mingi ya mabe nzambe akopesa bino bokonzi bomona mpe ndenge nini ezalaki kosala mitema ya bato oyo bino bozalaki konyokolo me nalobi échange te tata Tshisekedi azali kosala biloko oyo loposo mpe meta mosusu azali kotinda mpo na niveau ya politique ya tata Tshisekedi akoki koprete serment na ndako te soko mondele te moto alobaki na ye na nsima salela yango boye déclarer vérité de Dieu na accompagnement ya catholique akei asali bongo fayulu nani azali kotinda ye soko mondele te yango na mondele akofere avale yo di n'importe quoi akolobisa yo makambo ozali komaîtriser te mais il doit presque quelque part azali kosouffrir na oyo yalonaki soko ezaleli wana fayulu alobi nga nakopiaki yango mpo papa Tshisekedi aka modele babengaka peke modele na bango eza papa Tshisekedi yango balata moniere te balobaka ngo aza modele alataki moniere alataki cerveau te alataki moniere alati na cerveau ya papa Tshisekedi sikawa bomonaka ye na moniere esuki wana te fa reproduire mpe oyo azwaki matière azwaki pa papa Tshisekedi vérité de Dieu ye nde président yango wana cerveau ya papa Tshisekedi te trop c'est trop mpona baintérêt égoïste ya deux camps FCC bazali kobatela gâteau na bango idps pa koti alobi biso mpe uta soko la nuit de temps soko 30 ans ya nini na ino tolia te sika biso mpe tobanda kolia mpona baintérêt ya bato moko songolo soko gouvernement ya combien de personnes soko 60 soko combien de personnes bazali kofaire souffrir plus de 85 millions de Congolais or soko faire souffrir République démocratique ya Congo au faire souffrir l'Afrique. Au kokyo chauffeur moko soko netosa akumba sala na bagence au pesier motuka ba bouger ze mabe. Faut chauffer. En tout cas akomona na te. Tina na ye ki grand chauffeur na yo ngana kumba soko mokonzi kingandi ngana kumba na bagence e komona na te. Faut ba bongola ba bouger. Oh. Tozaki koloba yango, tozaki ko répéter yango. Yango ne kondomele yango lobanga nini to pesa président Kabila sur 3 ans pour to pesa président Kabila 3 ans ye moto ndeko ne mona seme moto yaki na likanisi ya transition ya 3 ans po ba yeba ko bongisa motuka of mukuso à l'époque déjà banoko lobaka ya moto ki na élection sengeli to yokana mais na lobi message moko ne songanzi la kotambola kanango partout il faut to yokana po to yeba ko bundana système oyo e yaka ko imposer biso ba dirigeant na biso baze libre te ba dirigeant na biso bazalaka l'aise te po sa na bango volonté na bango ko sala makate basala ka nde volonté impérialisme po bakuta ka charte yende ko na biso
oyo lobi alobaki motuka ezeki mbala mbala lelo aluki atiki royaume akita comme président est-ce que akokoka koya na versement ya malonga na motuka kimbambala te tokoloba na bandeko ya politique botala message oyo yenele ko bino boye kokanga message ya bofumuki mbangu nde kozongisa bino ba maître bokozala ba dirigeant vrai na vrai sens du mot est-ce que boze komona te eloko okaka ezalaka na tango ya Mobutu yango eze na tango eyaki na tango ya Muse ba ministre ya mikili ya poto to ya Europe baluka kopesa ordre na ba dirigeant to na ba président ya Afrique président Kabila kutana kinango donc tolo ba bref ba dirigeant ya bamboka ya baindo baze biloko te ba représenter ga loko te pa ya ba impérialiste biso nde mona ka bango bakonzi biso nde toze komona bango bakonzi mais bango baloposo pembe bakomona ka bango eloko te akobenga yo ngonga lingi tango alingi ba répondre à peine à l'invitation na bango na tango pe bango pe balingi mais to uto mona soko plus de 47 dirigeants africains ba uti na Angleterre bakute na reine ya Angleterre ba yambe mi pona bato moko ndengo na sommet salemi te sili mwana mwasi oyo akokani na basi na bango andako aboko mona bango a considérer bango amoni bango neti mwa bana moko mikie bayaki kosala mwa moziki na bango awaze na ntina ta mona bango esalemaka bongo partout soko président moko dirigeant moko européen ko se déplacer tala mobilisation ya misolo ezalaka na bamboka na biso François Hollande ayakao kota na Google tala budget mboka na biso na pauvreté na nzala to alaka nango mais tala mbongo to dépensaka falaki batia ba peinture na nzila ba bongisa palais du peuple ba réflexionner soko biloko nini aéroport batia peinture po mwana ya Maria zekoya mais bango tango bakendaka na bamboka wana mboka wana ko bakisa nini po balingi ba yamba dirigeant moko bango déjà batonga déjà c'est tout à fait normal soki yonda kulisa mabezo ya mupaya yonde moto ko zo ba disposition nyoso po mupaya sepela na ndako na yo mais soki ndako no za malamu ko sala so le côté et ça logique ba dirigeant africain so ba liba yamba dirigeant moko ya Europe ba se déranger à rebongisa ka ça logique ndeko ndombele ndeko tambi moto liboma afinga pe moto normal alobi yo ze liboma tala liboma oyo mais yende liboma omoni soko zai komi pesa tort olobi po yo tonga te soko ngai na ndako na ngai parfum kotaka te fona pakola parfum pona zeko yamba yo moto ozeko yana solo parfum to pona lingina yamba yo invité de marque yango ngana kotia parfum na ndako nanga te omoni nazalaka na respect makasi na bandeko bapesaka biso litoi et je suppose ba retonaka quelque chose tango balandaka manaka na bino conflit ya ba politicien oyo ezalaka na Afrique ezalaka trop bien installé pasi ya loposo pembe peper da sali opposition te FC sa sali opposition te ndeko ndombele menabi ezali lokola ndelo batia soko dirigeant moko parti mosusu ekoti na pouvoir parti ezalaki na pouvoir ekomi na opposition etikala ndenge wana mpona koinstalle climat d'insécurité ya libela na bapays d'Afrique donc ezalaki logique mpona bamindele ndenge PPRD alongwaki pouvoir esengelaki mbala moko ke na opposition contre IDPS mais omoni teke bango bazangi moto bakosalela na fayulu eza kosimba te bango bazangi po force zwa pouvoir au FCS azali korepresente lelo soki azalaki na opposition yango nazali koregrete na bato bazali koloba FCS azali koempêche président Félix ekosala te mondele moto azali koempêche président Félix atiaki eliki ya kodefa misolo na FMI mpe na banque mondiale tolobaki yango na bamanaka oyo mboka nini ebonga na kodefa mbongo na FMI na banque mondiale te lokwa badeficit te basotu moton etelemi vérité ze yango wana mbongo ezete na kese baassemblée provinciaux bazali na 6 mois impayement mais ngana kamwaka mais Mose Kabila azali koloba ba vérité wana babenga Mose Kabila badeficit 80 millions aseka alors bisoko na kei awa epai ya bachangeur na biso na le château ici fina benga bango na moins de 30 secondes tokosala monta bolingi bodeficit biso fois 10 wana Mose Kabila
ba uti ko mekango na Ghana ba devisa Ghana soko 3 milliards ayebisi bango abisi fina benga 4 barons ya mboka na ngai ba ko sala montant wana na moins de 30 minutes te ba politicien ba prendre ya ko solola na population na bango yango tolobaka message ya nesongi nzina fumukuzu kia munzala panda na ngola eye ko contre bino te ko botola bino sisete na bino te na monoko mais e ko conscientiser peuple po bino règne na bino ezala malamu soko boko ebisa peuple ke tokutaka cahier de charge oyo na oyo tokoki kosimba te tokutaka pétrole contrat ya pétrole ya Perenco okoki osimba te. Mais ba dirigeant na biso bayaka bazoloba ke bato baye po baende biso baye basala be langage oyo ata mukolo moko to ata militaire parti boy moi muke na ko moko bande ko PPRD mutu baloba ke ba mindele balingi mboko te ba mindele baliko moi muke balobi yango na tango nini bango pe moi muke balobi yango na tango nini mais ça qui discours baloba yango pendant 18 ans ya règne na bango po président azalaki ko souffrir alobi na même pas na 12 personnes ya ko sala na bango po ya zalaki na idéologie ya Mbuta Lumumba na idéologie ya Mzee Kabila m'entourage bazalaki ba critiquer impérialiste mais pas sina bana ba fifaka kuna bango moko soko ki loketu pasi na mokusa kaka ya motu suke sali mokusa po fake na ko kwanzela na Europe mais azotelemela ba impérialiste azotelemela ba impérialiste le londe balingi baloba ke mindele balingaka biso te tango mokonzi na bango motu na banga zalaki koloba bazalaki wapi po ba appuyer toloba nini président Kabila na ba yakambaki mutu akotaki na kanisa ça dépend ngobi ke bango bakendaka basi na poto ko bota na ba traitement mais ye mokonzi na bango zalela to monaki na mona yete. Mais justement moi ça so bota na ngalema bana bazotanga awa ye moko afai na kinga kati justement to le problème idéologique yango bomonaki Mbuta Lumumba tozoyi indépendance na 1960 mais batikilite idéologique était lavage ya cerveau senge salema élite intellectuelle faut ba bongola lolenge ya kotangela président Félix Tshisekedi a kokutana na bango akolela pas même pas na 12 personnes rumeur ya 15 millions bimi wapi na prochaine année mais ba militaire IDPS lobi baloba ki il fallait ba marcher kolandela désordre za na kati ya ndako ya mokonzi ya mboka na ndako ya musala na ye ya mokonzi ya mboka. Et c'est trop tard. Oh, mieux voter que jamais de Kondombe. Et c'est trop tard. Omoni bato wana pe bazé ko luka ba marcher pona nungu ezé ko lega na ndako ya mokonzi. Po bango pe ba koti na ino te. Oh. Ingeta. Bango na ino ba koti te. Soko bango pe ba koti bango pe ba kokenda kolia. On ne construit rien de bon dans une fondation mal assurée. Wana na koloba keloko wana ombalombala. Bazena na fondement nini fondation nini bango bazena ngo ko bakisa élévation ya malonga te bango nyonso babimeli na école moko moto ayebite po nini na komi mokonzi ye moko tia zalaka wana alobaka sans mondele biso to kosala eloko te mabosani ke mondele nda déstabiliser bamboka na biso bongo moto bonga ta komi na bokonzi ata komi premier ministre akoyeba kaka sans mondele biso eloko te bango ndenge baze ko wela kokota wana bayebi ke pour osala mokambi malonga faut ba ko s'exprimer en français tale sika ba kufeli ba téléspectateurs bozobi penza ebele ya kolanda émission fait ya conscience penza tozobi penza ebele bino ba téléspectateurs ba numéro est affiché ba oba ko voilà na nzela FM o ezana 89.0 ko benga biso na 082 319 22 25 082 319 22 25 za numéro ya WhatsApp to pe na 089 73 29 974 ndeko ndombele tango zolo baboye bele bande ko bazolanda bino ndeko moko lobi vino to televela na sika ba conséquences nini ekozala lelo ngambo moko bazosenga divorce ngambo mususu baza na réserve bazolinga divorce te balobi to tuna bino ndeko ndombele soki lelo est arrivé tous les deux cas FCC na cash et kabwani divorce comme consommé ba effet négatif nini ekozala kati ya mboka pe effet positif nini mboka ko bénéficier na divorce wana pe population position na yé kozala ndenge nini na tango wana soki lelo divorce comme consommé entre FCC na cash pour lelo zo mona lelo mingi la majorité bandeko baza na ngambo ya cash mutu nso na tendance ya ngambo ya cash au mona so souhaiter ka plus mingo ba dissoudre assemblée nationale ba dissoudre ngo soki lelo arrivé ke ba to souhaiter te to lobi ke soki arrivé ba dissoudre ngo ba conséquence nini kozala entre cash na FCC pe population na tango wana akozala lolenge kani na kati ya mboka ko malobe pa na bindo bande ko bo réagir na ba numéros affichés botinda ba mituna nonde ko ndomela za ako yendo la bino
De kotambi na sepeli polobi moi en français divorce. Ezaleli na bango. Oh. Mais tant qu'on utilise divorce, na lingi to zonga na ndako. Tata na maman ba divorcer. Avenir ya bana. Ibwaka mina nzila. Bana mosusu bako kenda ba shege. Bana mosusu bako kutuka. Bako tela suki. Cause ya divorce. Pour la bango ba politicien tant mosusu nanu ya enseigner bango te. Bazwaka visa mbango. Tango ba guerre kotaka, toyeba kanzila ba bimelaka te. Tango toka ko ba français, bazé na ngambo, ba américain bazé na ngambo, ba ko bimisaka ba politicien. Nanya yebi ndenge Jean-Pierre Bemba bimelao. Wana ba soda bazé ko ndongwana, awa na Gombe. Jean-Pierre Bemba sa bimaki. Divorce wana ya FCC na cash. Mota ko akofutela yango masumu et ce peuple. Pour que bota crise. Pour que bota crise. T'expliquer qu'il y a mon manaka na bino, ndenge zalaka na 60. Ko kabola mbuta lumumba, na mbuta kasa. T'expliquer qu'il y a mo. Et ko bota crise oyo mondele akokokisa likanisi na ya balkanisation. Yango zeko luka. Bako sacrifier président Félix Tshisekedi balinga te po azelema na bango te tolobaki yango a trahissant projet na bango ya balkanisation aboya ko signer na accord à Genève. Mayele na bango ya mabe basala. Mayele na bango ya mabe yemo ta dénoncer yango. Alobi to zalaki na ba fayulu kuna na Genève makambo ba bimisa ki biso to. D'abord ba botola bango na ba téléphone. Biso atoze ko considérer bango ba grand politicien, ba responsable, ba tata, ba père de famille. Oto toze ko mona ko confier bango mboka. Ata lelo moto azeko welela vérité des urnes ndeko fayulu ba botola e téléphone na ba Moïse papa na Mikie na ba Moïse Katumbi na ba Jean-Pierre Bemba ba botola bango ba téléphone moto ko na téléphone était ba imposer bango ba signer makambo et de grâce président Félix abima mopanzi ya manaka wana et yango lelo azala prudent po mondele abomaka moto na likambo sala yele kakala do akanela yo si akanela ye basé ko banga po ba yebi ko si longtemps président sortant Kabila zé wana et c'est sécurité à président Félix Tshisekedi moi ba ya na manjoli njonjo zete mais population sur le président Kabila moto ko empêcher mais de kondombe mais population ya église était population ba samba ko meta mola malamu fo Kabila kende fo président Kabila kende fo maka meta mola malamu yim tozo ko bloquer mokonzi ya mboka moya sala malamu ezate mais lobi l'équipe bango de babukaki ba clôture ba soto monton po ba seka lisusu échec ya ye président Félix population aussi longtemps ba ko kola na ba église ba ko développer bien conscience tolobi peuple azé enseigné te peuple azé formé te peuple azé éduqué te yango tolobaki même biloko ba gouverneur bazé ko loba kine bopeto ya ko koka kosala bopeto ya kine te aussi longtemps ba cerveau ba tezena na madofolo ba banana ko éduquer cerveau ya bato yango bolinga mosala mfumu kuso azé ko sala exemplaire bolinga mosala ne songa nzila azé ko sala e panzana na etuluku ya bato pour faciliter bino mosala biso na lisanga ya futuka vana pambu fidila biso na religion africaine to kolobaka molimo ya peto na nzoto ya peto na bisika ya peto kaka na ekivoke wana na kofanda na fulu esika moko te nga moko na kopeto na njonga njinga na ngai po nsiku etangisi ngai botala soko mentalité wana soko nsiku wana efandi na population congolaise population nyonso yeba molimo ya peto efandaka na nzoto ya peto alors nzoto ya peto bakolatisa yango bo elongo bani bakopetola yango bo elongo bani bakolesa yango bo elongo bani sima ya kolesa nzoto yango pe luki efanda na environnement moko oyo eze très bien assaini donc le quand on va na salité to benga ni milimo mabe ko kena yango mais salité molimo mabete e okenda wapi yo zena fulu wana kasi fulu wana nde molimo mabete ko makambo binuka mutu boyeba yango ba pasteur bayeba yango te ndenge mais ne songi nzila zepa na biso mokobi misala ya 1921 zepa na biso boko yebango wapi soko boyepa na bango te te boko tambola epai ya bangunza
bokoyoka enseignement mosusu pour si ko ezebe pa ne songanzila fumukuzu kia mzana panda na ngolo yango bokomona batatonnement na basoi disant bangunza lelo azé roi sans royaume lobi alukia comme président sans pays lobi wana koluka comme PDG sans société lobi wana koluka comme chauffeur sans motuka lobi wana koloba za pilote sans avion confusion tango zangi siku mia semona wanza mais botala message ya nesonganzi la cohérence babandaka na RTNC na radio vers les années 96 basé ko évoluer to komi na bané 2000 ba kei na RTKM ba yé une émission à télévision kumbela kumberto to longo wana to kei même une émission ya ba islamisé na canal Fitir connaître l'islam to longo na canal Fitir to kei na CBS to longo na CBS to kei na canal Ekin na Zoom to longo na canal Ekin na Zoom na kosisa kotanga tambola ki biteni ebele to tamboli nesonganzi la simba ki bato ya religion potango wana balobaki eze religion azekolaka bango sima ya religion tokokenda na politique bamoni tomoni banso ndenge basimbi politique sika bazaki kolaka sima ya politique tokosimba science trois pouvoirs ye fumuki mbango ya kana sika bakomi na eleko ya science siko bakomi na eleko ya science o balobaka makambo ya malamu umelaka te bandeko ba téléspectateur bozomi penza ebele na ngongo kasi tokobeta sete moto nyonso alingi ayeba makambo ndeko ndomela lobaka mokolo na mokolo ozala na Congo central oza wapi ba numéro eza affiché soko bengi bako orienter ko landela siko zali fo mukusu azali na bangunza presque biteni nyonso na Congo central na Grand Bandundu Équateur bisika nyonso za soko ko bengi na ba numéro eza affiché wana toko orienter siko okende po yeba makambo yo siko mese mona nza oyekola yango tanga yango ndeko ndomela to bele mpena na suka emission so mokolo mwa lelo ba suka mingi pour bandeko na biso ba militant pe na bandeko ya bene ndenge baza kokufa na des autres zana ba politiciens mokolo na mokolo une minute kaka poto kabona na biso mokolo mwana matondo lokola bosalela yango adage makambo ya malamu eumelaka te mais foto linga makambo ya malamu eumelaka yango wana ilakisi ke tozena mokili ya ba inconscient makambo ya malamu ifo eumelaka tokoki koloba teke makambo ya malamu eumelaka te makambo mabende fo eumelaka te tokobebisa mboka na biso na bandeko bayi politique na bandeko ba combattant na beni bandeko na biso baze kokufa message ya malonga message ya ntina ezete na ino kopanza ko dissoudre au parlement message ya malonga ezete na ino te FCC na kashe bakabwana te tobunda mboka na biso tiweri wana na beni esila tobunda tozonga ba maître ya mabele na biso to gérer bomengo na biso tozala ba maître na mabele na biso ba homme de science ba homme de science tango otangisaka bana na etelo Jeanne d'Arc ozilaka nani atangisa yaki mpavita tango ozali kotangisa bana Pâques ozilaka nani atangisa le 6 avril 1921 tango ozali kotangisa bana Noël ozilaka nani atangisa bana le 9 mars to le 11 mars te tozali na histoire na biso tozali na histoire na biso tango ozali kobeta histoire ya Louis XIV ya de Gaulle ozilaka nani abeta histoire ya Mbuta Machwa ozilaka nani abeta histoire ya Vita Nkanga te tolobi na bino bozali na secteur to na domaine politique na domaine scientifique tango ekoki motinda mi mokobi misala ya 1921 esongenzi na fumukusu kia muzala mpanda na ngola totala te na kolaka na ye ingeta mobikisi yonso molobeli yonso ya bato akolaka na bato na betaka na ebale ingeta ezalaka elekeli ya bomoi na yebaka ye azalaka pire petit ingeta azalaka pire petit mais et empêché te tata mokeli atia mayanti na kati na ye o azalaka soko semeki na biso ingeta ze semeki na bino mais empêché te tata mokeli apona ye lokwa mokobi misala ya 1921 totala mayeba ye nango na eleko oyo ndentina totala mayeba ye nango na eleko detina tata mama ndenge toyisaka bino kaka na ebandeli na biso émission soko olandi émission ezalaka na implice okobakisa bamilitant bandeko na biso bamilitant bolandi ndeko ndomela botala azalaki pole koleka kutu na mai basentima ya balider ya baparti oyo biso toko mikotisa ezo mibenga militant
On va la militance on défendre mboka non et non on défendre ba ya parti politique na bino. Botala lelo est. L'église est mboka ba prophète de la nation ba TV to midi pour ba miracle kana ba miracle. On nzamba zo sala. Siko ba obaza na beni bazo kufa wana. Ba ba congolais te popilo bolo ba kenza bazo sala pona mboko oyo. Bola ninde ko topele botala. C'est puis là qui penza na émission. Na présentation za kinga inde ko na bino tambi koka. Soki na obeti na Facebook atambi koka to ko mono ba ami. Invité mokolo molelo za kinde ko ndombele botale moko ya ba panzisa ngope lokola biso. Na nzela ya cadrage za kina ndeko na biso ntimba. Kasi na réalisation za kina ndeko na biso ngala 9 lumière kimi ya nzambe za na bino botika na ba manaka na biso. Bandeko baza na Congo central mikolo bozolanda biso bo retenir kaka mokolo wana ndito bandeko leka. Kasi oboza ana mboka Kinshasa. Tozali chaque vendredi na RTFS 1, na ngonga 11h pe chaque lundi na 22h na RTFS 1, na télévision kasi fréquence ya radio to bandolo toleka chaque mercredi na 21h pe chaque vendredi na ngonga 22h zali 89.0 kimi ya nzambe za na bino tokutani na poste ezali boya.